Maman Dorcas, Maman Dorcas. Likambako kamwa Maman Dorcas. Tala avec les oyo. Atambola na mutu, mais lelo atamboli yemoko. Likambako kamwa Maman Dorcas. Ah, badeko na ngai. Avec atambola kana mutu, lelo atamboli yemoko. Avec na mutu, avec yango azanani. Et bon mutu azanani. Tout est possible yango yeye. Tout est possible yango ezanini. Tout est possible. Eye kotalisa bino misala nini oyo ba handicapé basalaka. Handicapé pasa mutu lokola yo. Landa ye oyeba misala nini oyo ba handicapé basalaka. Handicapé pe azalaka mutu. Asalaka nini? Misala nyoso oyo salaka. Handicapé pe asalaka yango. Avec la lona pe bilanga. Avec la masaka pe mutu. Handicapé atongaka pe basak. Atongaka bilamba. Asalaka misala ebele. Yango yaka. Zalata munyoso branché na FM. Oeza Fondation Maloua. Oeza ko valoriser ba personne vivant avec handicap. Pomona binomoko na misu. Tout est possible. Tout est possible. Yango yo eye lisusu bino nyonso ba ebolandaka biso na émission na bino tout est possible ndenge kaka tolobaka ba aveugle nyonso misu na bango likolo ba handicapé nyonso mabolongo na se ba ndundu nyonso maboko na loposo pe baba nyonso mitema na motema kobondela epai na nzambe apambola émission oyo pe ba ebanso ba contribuer oyo ba pesa espace po bolandaka biso esika nyonso bozali partout dans le monde. Nzambe apambola bino, nzambe apesa kimia na ba mabota. Tout est possible eza émission na bino oyo elobelaka nyonso. Oui, lobelaka ba personne vivant avec handicap pe kotalisa misala nini oyo ba handicapé basalaka. Merci na sanza ya ba mama pona lelo toyambi ba mama na biso mibale oyo tozana bango awa na plateau na biso pe soki bokolanda biso ezali vraiment na bolingo na nzambe pe na makasi ya yemei mo boss président na ngai Maloua, vraiment esiko zali bambote mingi pe na lipasa na yo Jean-Marie Mboma nzambe apambola bino ndeko Remi. Merci ndeko Fujo. Lelo plateau na biso ezali en or. Yambo penza na koloba merci na ba mama nyonso oyo balandaka biso po ete moi oyo ezali moi ya ba mama. Merci na ba maman nyonso en général pe en particulier ba maman handicapé. Lelo toko talisa bino makamoni nito misala nini oyo ba maman na biso ba handicapé basala kato ba yebi. Est-ce que bazalaka pe basi lokola basi nyonso basala misala nyonso oyo basi basalaka wana bokolandango na minoko na bango moko ba mama na biso oyo toyambi na mokolo ya lelo. Merci mingi ndeko Fujo. Merci na mokolo ya lelo toyambi ba mama na biso ya Anga. Une fois de plus Anga ezali ONG oyo ezali ko encadrer ba personne vivant avec handicap pe ezali ko tombola lotomo ya ba mama veuve ba vulnérable nyoso to pesi binombote esika bozwami. Mama to pesi yombote. Mbote. Mama kombo na yo nani pe oza nani okoki ko se présenter. Kombo na ngai Mama Dorcas nazali membre na Anga. Merci tomoni na mupanzi na yo ndeko mususu azali mama mbote na yo. Mbote papa. Kombo na yo nani outi wapi pe osalaka nini? Kombo na ngai Rosette Ndoma nasalaka na Anga na Copec. Merci mama Rosette Ndoma osalaka na Anga na Copec. Copec eza coopérative d'épargne et de crédit.
mama ako expliquer biso na molai nyonso musala nini asalaka po toyebi ete na kati ya anga eza na ba personne vivant avec handicap. Toyebi ete yepe aza moko na kati na handicap, mais mama alobi na biso asalaka. Est-ce que ba handicapé pe basalaka? Anga na kamwe. Ndeko Fujo liboso mama ayanola na sepelaki mingi to bakisa cœur. Mama oyo azali correspondre na minute oyo mama Rose azali malvoyant. Et puis mama Dorcas azali bongo na handicap moteur. Donc handicap moteur ezali bandeko nyonso oyo baza na problème ya mobilité to na problème ya otambola na makolo to na loboko to bangwana nde to bengaka bango ba handicapé moteur. Donc ba handicapé moteur baza ba handicap bras, ba handicap pied. Ah, soki boyebi te, voilà. C'est-à-dire oyo nyonso akatana loboko to atenguna lokolo. Donc bangonde ba bengaka bango ba moteur dans les handicaps pieds et les handicaps bras. Merci, merci. Mama Dorcas, mutuna moko eza koya mingi e ya kape e pa ya batu pona ba handicap pieds surtout, hein? Est-ce que mutu oyo aza na nkokoso na makolo to na maboko akoki pe kobota? Est-ce que akoki pe kosala? Soki akosala akoki kosala musala nini? O eza sanza ya ba mama toza na posa bino ba mama ba handicapé bo expliquer biso bien. Mutu moko pe akoki kobala pe en handicapé. Merci papa pour la parole. Moi si nyonso azali femme handicapée aza na droit ya kotanga, ana droit ya kosala, ana droit ya kobala, ana droit ya kobota. Moi si nyonso azali femme avec handicapé akoko sala musala, akoko sala enseignante, akoko sala infirmière, akoko sala femme d'affaires, akoko sala même pasteur. Ana droit pe ya kobota. Ngai moko na bota mbala misato naza mama pasa na bota normal épisotomie te césarienne te. Moi ça avec handicapé aza pe na droit ko bala aza lokola mwasi nyonso. Mama pe manan mwa mke okamu singa nelo moko wane za lukuta to ya solo. Ba mama oyo baza normal. Bazo kendo bota bache bango yoka bambeli ya minene. Omona mama moko libubwe katana mutolo ezalaka lisute. Mais bino ba mama bandicapé bo bota normal. Eza miracle nzambe, nzambe alingi biso mingi. Na boti normal. Épisotomie te césarienne te. Na boti normal. Merci mama olobi femme handicapé pe azana droit ya kotangisa. Akoki pe kotangisa. Siko soki femme handicapé azotangisa. Bana bazomona madame wana kendaka tek de la cheka ta 15e gomerie cheketi na tableau akoma boya tenguni bana tango bazo seka yo, hein? Omona bana na seka ka boy minoko la se ya baba bazo seka yo kozwa frustré. Na kozwa frustré handicap na biso eza na makoloti na maboko eza na mutute. Merci mama Dorcas. Olobi eloko moko ezali motuya yango na lancer appel pa bandeko nyonso oyo babangaka kwa aborder ba mama ba handicapé to ba jeune fille ba handicapé baza basi lokola basi nyonso. Bobanga te kokumba bango na vélo to na mukongo pona kosala na bango bolingo mais bo s'aventurer na bango te. Po wana so bokela aventure ngamoko mokolo la bango na kotomboka nazalaka zuwa makasi. Kasi zuwa nangeza na limite soko balie na limemi ya nyonso oche na ndaku tozala na basi ya kitoko si. Ya kitoko ya bien si, soko pesi e valeur orozwa pe valeur ya malamu ndeko Remi ya solo ndeko Fujo émission na biso ndenge lobaka tout est possible. Ba femme handicapée en général bazara basi kitoko Amen. Et puis ndenge tolobaka mikolo nyonso handicapé akosala nyonso oyo batu nyonso oyo basalaka
ba keseni na basi misusu wana na eloko te. Nde tokobenda bandeko na biso ya mibali matoi ndenge ndeko fuja tolo bien bandeko ya mibali ba oyo balingaka ko découvrir est-ce que bandicapé pe est-ce que basa pena basi lokola basi nyonso est-ce que babotaka balambaka pe basalaka nyonso baza basi lokola basi nyonso yango bomoni Mama Dorcas na intervention na ye alobi bien que abota 3 fois et puis ba mapasa oyo batu misusu bazo luka me bazo zuate me Mama Dorcas azana bango ezali pona kolakisa que les femmes handicapées baza basi lokola basi nyonso oyo batangaka bakenaka mosala babotaka basalaka nyonso oyo basi basalaka. Donc bandeko oyo balingaka koyeba bandeko mibali surtout balingaka ko découvrir que est-ce que bandicapé pe est-ce que ba question belé alors ba réponse yango yo bozo zwango na émission na biso ya lelo. Merci beaucoup. Tout est possible. Te pesi mbote et pas ya mama Futila Iluwa Joséphine. Mama mapasa ya mapasa misatu. Non voyante. Abota mapasa misatu mbala misatu. Abota mapasa mibale mbala misatu. Bo comprendre. Azana bana combien pe abota mwana moko ya ebandeli. Nzambe vraiment apambola mama wana na bana nyoso bango nyoso ndenge baza vivant bambote mingi esika nyoso oyo libota Futila Eluwa esika bazwami na masina topesi bino bambote mingi. Mama Rose olobaki na biso ke osalaka na coopérative anga yo oza malvoyant oza personne avec handicap mais ozo sala esika yango salaka est-ce que bafutaka o salaire ndenge sengeli pe musala nini oyo salaka pe na kati ya Copec yango oza nani oza na grade nini? Merci papa pour la parole. Ngana salaka na Copec na biso esalaka makambo belé toza na na marketing c'est salemi soki tomoni mutu aza na capacité wana na sima nango toko matise ba grade kandengo lobi ke malvoyant oui batebele ba se gêna ko na tanga te na sala te na vana ta na ba d'école te moyen na sala za tete za lokuta mutu tango tanga te soki nzamba destiné okosala ndenga bomoni nga boye oui na suka na classe musika te mais na salaka na Copec na biso esala makambo ebele ngani azo na koma chef ya marketing nazare bosi na banana na marketing na komi précepteur lelo ndebo moninga lelo na koma lia salaire ebele ebanda na salaire mukemi mataka ndebo ama etoba ka ndebo salino zo mata to sala ka makambo ebele na ka tozana ba carnet na biso ba o bazana posa pe ya kosala pe musalango tozoluka bango pe ba carnet so toteka kango na ba o pe bazana posa obomisa bambongo na bango tozana posa baya kobomisa bambongo na bango ebimaka normal sans nde balobake o bokimi na mbongo na biso tozozo eteleki nane belete mbongo ebimaka normal yango tozana posa na bango tozana posa ba marketeur baye ebele botinda biso bango soki bakomonana et bongo soki bakomonana yo lobike ya bobombisaka mbongo bozwake bo soki nazana posa ya kodefa to mutu mususu azolanda biso azana posa pe adefa amatisa fo na ye wana eza ndenge ni bobombaka kaka bodefisaka te oui todefisaka pe mbongo na biso le ozotia mbongo na carte so tomoni ke vraiment komi membre vraiment tokopesa mbongo vraiment akobanda ozongisa malamu todefisaka mbongo so todefisaka na ba membre na biso ezateke mutu nyonso utina baboleka odefi mbongo te
faut la mambo na sonna nu carnet obandi ko bombisa na mbongo na yo leo bando zwango to monike o pazo pesa bien so kaza poso de mbongo to defisa mbongo na biso na ba mambo na biso ndenge mama alobi aza chef chargé ya marketing ya anga na kati ya Copec. Donc yango wana bandeko nyonso oyo pe baza na posa basala musala oyo mama asalaka malgré état na ye to malgré état na yo yaka kubanga te yaka ko s'inscrire na avenue na biso Kianza numéro 114 na anga bokoya bokoti wana botuni Copec bako enregistré yo okozwa musala okobanda kosala ndenge mama pe abandaka équipé niveau T que ça soit oyebi kotanga te to oyebi kotanga yaka musala ezapo na mutu nyonso na niveau na yo oyo zaleli yaka oyo pe azana posa ya komatisa fond na ye yaka kofungulisa carte carnet ezana okaka na 1000 francs osombi okomi ko épargner soki ozana besoin ba matsela au fond ba pesa yo pe mbongo ba ko pesa yo mbongo na niveau oyo ko sengela e kozala malamu mingi okokende liboso. Donc coopérative d'épargne et de crédit na anga eza ko benga batu nyonso ya bonne volonté oyo balingi ko collaborer na bango na cadre ya partenariat to na cadre ya management ya komatisa ya kochama koki boya na bozwi na bino to kosolola to chema koki opération eza gagna yo se retrouver biso pe anga to se retrouver po musala etombwama ekende liboso. Nzambe vraiment asunga a tout amitema na bino nyonso esika o bozwami pe yango to profiter pour na émission oyo tout est possible ya ko lancer appel na journée à lelo pa na bino ba société brassicole ba société cellulaire ba tout nyonso bazala ba maison bazala posa ya ba publicité bazala posa ya ko sponsoriser émission oyo boya to bengi bino boya na chaîne na biso na FM Fondation Maloua boya vraiment boza le bienvenu toko yamba bino na bras ouverts bo soutenir émission oyo bo salake ba personne va avec handicap bazala pe batu ndenge oyo esengeli Papa Rémi ya solo ndeko Fujo ba personne handicapée bazali batu lokola bato nyonso ndenge tolobaka mikolo nyonso kasi nazongeli ba mama po moi o ezali moi ya ba mama Mama Rose nayebi ke ozali personne handicapée malvoyant kasi nayebi ke musala nyonso makambo ya malamu ezalaka bakokoso pe ezangaka te kasi na musala na yo en tant que mwasi et puis en tant que aussi une personne handicapée na musala na yo ya Copec oza mukonzi ya marketing kuna sikoyo ba difficulté nini oyo yo okutanaka na yango na musala na yo tango ozo sala yango. Merci Papa Rémi pour la parole. Na marketing tokutanaka na makambo ebele surtout na ba site nde totambolaka tokutana makambo ebele nde totambola bongo ezala na ba risque pe ba risque na biso ezalaka so tokomi le misusu place mobo tokoti po tosala marketing enono kaka chef a quartier na mutu abima bopesa nanu papier bapepisi botambola nango naisa bango biso totambola na papier te lakisa bango carte totambola nango botika na sac tambola na carte na biso tolakisaka dede nde totambola bongo susu bato ebele balokana na terrain bino bakima bato na bambongo bozwa susu kozwa bambongo na subo kima nango bino boye subo changer bateni mususu boya
bon lokola biso tosala marketing to maîtriser kaka bango pona tosala oyo biso toza nango posa mais ebele pe bakota te bakeso batuna na bango ke bozokima na bambongo bosa bozongisaka bo est ce que mbongo na ndele kotiango na kozwango tozongisa ba réponse ke meka kaka bandaka na mukie wana lero meka na sima nango yeba ndenge ekendaka donc ba risque ezebele. Merci beaucoup. Bakuluna ba tutungisaka binote. Oui, bakuluna bazanga kate. Bakuluna bazanga te, bakuluna bazale bele na nzela mais bakuluna foko sola na bango. Kuna zaka neti mutu neti yo. Sozo sona bango te, bako kuno na nzela. Leo zole kana nzelo moni bango. Moi 500 ba ko mbongo ebele te. Ka 500 ka 1000 francs soko finier. Akomi pire na yo. Mona ka lo mito sinelo moni ko to bokende te bitumbe bundama. Mona petoleki. Merci beaucoup, Maman Rose. Maman Dorcas. Oui. Maman. Oui. Sikoyo ba handicapé pe, hein, na famille. Est-ce que ba vandi sarapena masolo pena ba maman handicapé? Est-ce que bavandisaka pena masolo pena na ndaku na yeboye libota pena avandisa? Donc ça dit stabilité nenge maman atiaka stabilité na libota na ye. Est-ce que les femmes handicapées, est-ce que bosala rango penza? Merci papa Rémi pour la parole. Femme handicapée aza moi si l'union sur le coup la femme valide. Différence exacte. To vandi saka masolo na mabota na biso, to vandi saka na bana na biso la nyonso, to vandi même la misala tozo sala. Lokola ngana za kinésithérapeute mais na sa sumsate na kuma femme d'affaires, bana na nga pe basala ka ba faire. Na minute na zola na ba formation ebele. Lokola waya ba agroalimentaire, ndenge ya koyekola ko sala ba produit ba ji oto yekola na venir pose pas maman Pauline Yedi. Bana nanga pe nazo lakisa bango ko sala yango bazoye ba ke biso pe futo sala mosala o ezo produit pour na libota to vandi saka bana na biso kala mingi te tozo banda lisusu édition mususu ya ba formation lisusu ngana ko ba mama ba personne avec handicap bo vanda te bo telema femme avec handicap prata dessiner lève-toi et marche misala ko sala eza ebele sala ba faire boya et pas maman Pauline boya ko yekola ba formation eza ebele ya ko sala ba savon ko sala ba makayabu ba kisa ba toilette bokozanga mbongo te yango biso ba mama avec handicapé toza apte na nyonso ndenge ba mama ba valide ba sabiso pe to vandisaka masolo na mabota na biso. Mama Dorcas, na yoki o olobi oza femme d'affaires, oza femme entrepreneur, oza ba formation banini nyoso. Ba affaire nini penza oyo yo osalaka. Soki otekaka, otekelaka yango wapi, soki bani bazwa yo wapi. Ngai nateka ngo epa na biso na lemba na super lemba. Nateka ba semoule, nateka ba matungulu, nateka ba l'huile, ba tomate. Babiloko nde natekaka yango wana soki balingi bamona nga na super lemba référence na winner bakomona nga wana nde biloko nateka yango wana. Donc bamama nyonso ya lemba soki boza na posa ya ba huile ya malamu ba tomati ba matungulu do ba épices nyonso pe ba semoule boya epai ya mama Dorcas super lemba référence winner bokomona mama Dorcas wanzambi azawana aza femme vivant avec handicap wochaye maboko bo soutenir ye musala ne kende liboso e kozala malamu mingi nzambe akozanga te ko pambola bino. Papa Rémi. Merci mingi ndeko Fujo. Tozo yebisa bandeko baye bazali kolanda biso que les femmes handicapées baza basi oyo basalaka. Baza basi oyo bazalaka kanda te bazalaka compliqué te mukolo mususu na yokaki bandeko moko bazoloba bazosolola ke basi bandicapé ya bazalaka compliqué bazalaka makasi bazalaka kanda na yebite. Est-ce que eza ya solo mama Dorcas? Eza lokuta eza solo te.
wana balobi eza lokuta eza solo te. Eza ya solo te, eza ya lokuta. Les femmes handicapées baza basi. Lokola basi nyonso oui to boite. Parmi bango pe ba comportement ya bongo pe ekoki na onko zala mais baza basi lokola basi nyonso. Donc bandeko oyo bazwaka ba casquette misusu oyo e bangsaka bango ko pusana pembeni ya ba femme handicapées non bozwa bango batu basi lokola basi nyonso. Yango ndeko Fujo nazali na esengo na journée ya lelo ko partager na ba mama na biso ba personnes handicapées oyo to sololi na bango lelo pe tozali ko talisa bino que bazali basi basalaka lokola bato nyonso. Yango tozali ko profiter ko pesa bandeko nyonso oyo balandaka biso na émission na biso tout est possible oyo tolakisaka bino bandeko na biso ba handicapé oyo basalaka. Tozali ko pesa bino bambote esika bozwami mbote mingi na papa na biso Billy Maluwa, mbote président esika ozwami mbote mingi na mwana musala na biso Jean-Marie Mboma pe mbote mingi na ba femmes handicapées nyonso esika bozwami. Mama Irene mbote na yo mama, mbote na bino nyonso basi ya mokili mobimba na pesi bino mbote pe mbote mingi na bakilesi nyonso. Merci tobo sanité Bengo Miki Mikael topesi yo mbote pe ba bon rétablissement na yo esika ozali. Merci. Mama Rosette olobi nini maloba na oya suka pona Copec pe na bakonzi na ona bandeko nyonso oyo balandi yo. Merci président na eloko suka na koloba batu oyo bazana posa basala marketing tozana posa na bango. Baya marketing e bande déjà bande les 6 ils ont continué lelo tozeli bango beka ndambu mais tozana posa ba ona ba yete baya na ba CV na bango tokoyamba bango bien. Nali kopesa mbote nanga pa mamelize bisika zali bambote ne belé nali kopesa mbote pa RD CP Dieu merci na ba continuons so baza kuna mbote belé na bo Saint Jean-Marie Mboma Nzambe abatela ye na mbo sanitaire président Malula pe mbote ne belé na suki wana. Merci mama Dorcas Wanzambi. Na pesi merci mingi na papa na biso Fondation Malua Nzamba pambola ebo moyimola yake liboso na pesi pe mbote belé na papa na biso Jean-Marie Mboma na pesi pe mbote na mama na biso Irene pesi bambote belé na baninga nyonso oto yebi na pesi bango bambote ebelé na suki wana. Bambote mingi na fonda na ministère ya personnes vivant avec handicap. Mama Irene Sambo esika ozwami bambote mingi anga yambaki maputa ba mama basepelaki kasi bazalaki mukie. Mama alatisaka bana nyonso. Mama soki azolatisa bana ndambu mususu azotika ozobenda guerre na kati ya famille. Mama kipaka ba mama nyonso. Mbote na yo mon boss mon patron FM Fondation Malua Papa Billy Malua esika ozwami bambote na yo vraiment président Jean-Marie Mboma Manu bambote na yo mingi famille Miyalu Mobimba Bibish Ezenge mwasi azanga mbanda esika yo ozwami vraiment bambote mingi et bon rétablissement na bébé nabiso vraiment Nzambe abatela pe topesi ba condoléances na famille Mavanga nyonso esika bozwami vraiment Nzambe oyo akonsolaka mitema akonsole mitema na bino na perte ya André Mavanga pe na bandeko nyonso oyo baza na France lelo Titi
oyo boza kokanisa bomo ya Tizon Miyalu oyo akufaki lelo le 13 na France, vraiment mes malamu oyo kosalama lelo na Panzi 63 na baebaso tokozala na bino elongo, vraiment Nzambe abatela apambola bino pe bambote mingi na FM Mobimba soki bolandaki biso Gelor Muya esika yo zwami, vraiment Nzambe abatela ba oyo nyoso bazalaki na kamera. Mama Fifi Mobimba ya Mboto, Nzambe apambola Mama Rit kitoko ya pose, Nzambe apambola ba mama nyoso ya FM Mobimba, bolamu ezala likolo na ba ebanso baza kolanda biso famille Zenge Mobimba. Vraiment tokutani na numero ya sima oyo koya kimia na Nzambe za na bino. Merci. Mama Dorcas, Mama Dorcas. Likambo kokamwa Mama Dorcas. Tala avec oyo atambolaka na mutu, mais lelo atamboli ye moko. Likambo kokamwa Mama Dorcas. Ah, badeko na ngai. Avec atambolaka na mutu, lelo atamboli ye moko. Avec na mutu, avec yango aza nani. Et bon mutu aza nani. Tout est possible yango yeye. Tout est possible yango eza nini. Tout est possible. Eye kotalisa bino misala nini oyo bandikape basalaka. Handicapé pasa mutulu lokola yo. Landa ye oyeba misala nini oyo bandikape basalaka. Handicapé pe azalaka mutu. Asalaka nini? Misala nyoso oyo salaka. Handicapé pe asalaka yango. Avec la lona kape bilanga. Avec la masaka pe mutu. Handicapé atongaka pe basak. Atongaka bilamba. Asalaka misala ebele. Yango yaka zalata munyoso branché na FM oeza Fondation Malua oeza ko valoriser ba personne vivant avec handicap bomona bino moko na misu